bokota basignalement eleki lokola dossier yango eza ya kosangisa tozosangisa basignalement eleki makasi. Emoni kwange ilobongo ange ilobongo wakenda Zambiane kungyambulako makambo na makambo Kongo na biso ezanga makambo te. La fondation bosalisaki nga boko bloqué yango ekosalaka lisusu te. Nga na bangaki ndenge bino moko bobande koyebisanga nde na oloba fali nzambe o biso nyonso topreyaka biso nyonso akofuta yo na yeba ozala batutu bakokotela yo oza fali na yo moko oyebisaki nga oyebani partout na problème te futa nga mbongo na nga epi na osenga batu nyonso na yebi boko kiko koyoka audio na nga te makambo nga nazoloba yanga na fali eza ya solo mingi tobande koloba na nga na ye makambo ya anglais eza pasi po boko kiko comprendre te eza makambo ya anglais moto wana bato wana nyonso internet bazoya wana na bapreve na bango bango Monsieur Fali na problème na yo te zongiselanga mbongo na nga ba transport nyonso nga na yaka kolinga yo te yo moko olukanga nga na yaka o juste makambo ya fondation bapreve ezali na stati wana na Instagram wana bapreve ezali yo moko oya kolinganga soki lelo bato nyonso baofinganga eza mpo na yo 3 toza na yo nano nazwa eloko ya malonga epa na yo te babiloko prometaki nga nazwa yango te namona yango kutu te nayebi ofutaki bato mbongo oprometaki nga oyebani partout okofuta bango mbongo ande soki nga nabimaki na internet mpo yo moko bande koyebisa nga nakoyoka Kinshasa te epi oyebisaki bango nyonso balobaki bakoya na internet bakoya kofinga nga bakoya koloba makambo ya lokuta bango nyonso ndenge omona bango na moto moko me ona oloba batutu bayebi nga na bande koyeba ndeko ya fali te fisto koloke na bande koyeba te moto akutanisa nga na fisto eza yo moko fali makambo oyebi epi nga nakoki kopesa bango mutakala na yo te nakoki kosala yango te mpona respect yo oza pe na mitakala na nga oza na yango oza na yango osi ofuti bango mbongo c'est pas grave ona oluka nalingi na ya Kongo mpona makambo na nga ya fondation soki makambo nyonso eza lelo boye eza mpona fondation yanga naza nango 4 nazwaka mbongo guvernema te eza mbongo nanga mokongo 4 soki lelo bato bafinga nga reputation na nga ebebi eza mpona baprotege yo bato tu bakotela yo nga mpe na famille nakoki koloba lokuta te nga mpe na famille tika reputation na nga ebebaka bongo mpona yo nasalaki 2 mois 3 mois nalingi makambo oyo sila na privé oyo bande kosalaka otinaka bato bomenasenga omoni fali biso nyonso topriaka bobalusi makambo lisusu bokomi bopesaka nga mbongo bomoni mbongo wana na bande kosala yango eloko te nde bokangi yango bopesa nano mbongo te boya na bapreve ya koloba bopesa nga mbongo ya fondation boya na bapreve aza te kobebisa vi ya baninga mpo yo oza star oyebani bato bakoya kokotela yo eza bien te na fondation bosalisaki nga boko bloqué yango ekosalaka lisusu te
nga na banga kindenge bino moko bobande koyebisanga nde na oloba fali nzambe biso nyonso topreyaka biso nyonso akofuta yo na yeba oza na bato tu bakokotela yo oza fali na yo moko oyebisaki nga oyebani partout na problème te futa nga mbongo na nga epi na osenga bato nyonso na yebi bokoki koyoka audio na nga te makambo nga na zo tapoter la famille pardon yanga na fali eza ya solo mingi tobande koloba na nga na ye makambo ya anglais eza pasi po bokoki ko comprendre te eza makambo ya anglais moto wana bato wana nyonso internet bazoya wana na bapreve na bango Monsieur Fali na problème na yo te zongiselanga mbongo na nga ba transport nyonso nga nayaka kolinga yo te yo moko oluka nga nayaka o juste makambo ya fondation bapreuve ezali na stati wana na Instagram wana bapreuve ezali yo moko oya kolinga nga soki lelo bato nyonso baofinga nga eza mpo na yo 3 toza na yo nano nazwa eloko ya malonga epa na yo te babiloko prometaki nga nazwa yango te namona yango kutu te nayebi ofutaki bato mbongo oprometaki nga oyebani partout okofuta bango mbongo ande soki nga nabimaki na internet mpo yo moko bande koyebisa nga nakoyoka Kinshasa te epi oyebisaki bango nyonso balobaki bakoya na internet bakoya kofinga nga bakoya koloba makambo ya lokuta bango nyonso ndenge omona bango na moto moko me ona oloba batutu bayebi nga na bande koyeba ndeko ya fali te fisto koloke na bande koyeba ete moto akutanisa nga na fisto eza yo moko fali makambo oyebi epi nga nakoki kopesa bango mutakala na yo te nakoki kosala yango te mpo na respect yo oza pe na mutakala na nga oza na yango makambo oyo pardon oza na yango osi ofuti bango mbongo c'est pas grave ona oluka nalingi naya Congo mpona makambo na nga ya fondation soki makambo nyonso eza lelo boye eza mpona fondation yanga naza nango 4 nazwaka mbongo guvernema te eza mbongo nanga mokongo 4 soki lelo bato bafinganga reputation na ngai ebebi eza mpona baprotege yo bato tu bakotela yo nga mpe na la famille nakoki koloba lokuta te nga mpe na la famille mpo nakoki kotika reputation na nga ebebaka bongo mpo na yo nasalaki 2 mois 3 mois nalingi makambo oyo sila na privé mais oyo bana kosalaka otilaka bato bomenasenga omoni fali biso nyonso topriaka bobalusi makambo lisusu poko bopesaka nga mbongo bomoni mbongo wana na bande kosala yango eloko te nde bokangi yango bopesa nano mbongo te boya na bapreuve ya koloba bopesa nga mbongo ya fondation boya na bapreuve aza te kobebisa vi ya baninga mpo yo oza star oyebani bato bakoya kokotela yo eza bie te qu'il faut monter. Tapoter la famille, tout tapoter, eza pasi ndeko mwasi ndenge akolela abimisi bapreuve nyonso azalaki likambo na ye basali 3 ans kolakalaka ye azorealize te alobi aza na bato bakokotela ye te ayebiki famille kofingama bato nyonso bakofingama me azongisela ye bambongo me bavosi oyo ebimi mpona pa juge toyokiki apesaki kaka 10 000 bayikonaki fa apesa ye 38 000 mpona fondation mwasi oyo mpe atiaki motema ayebi kaka 38 000 ezali bandeko mwasi azeli akosaka ka landanga boye na kini osala 10 jours landanga na kini sala boye na kopesa yo kolakalaka mibali na boye baki bozoyiba libanda yeba mpe korespecte na libanda
bosali mpe histoire okanisi mpe mwana mwasi bato baza bastar ke vambana kolandisa ye kaka kolandalanda kaka kolobaka landanga boye mwasi azofuta batike basignale soso nzambe c'est grave. Mibali botapote la famille pasi kaka eza awa signalement na signalement bawario bwa makasi bawario lori bosignale makambo ebimi na toile quand même il faut quand même boyebaka mpe makambo esalamaka na kunda boyebaka mpe makambo mosusu esalamaka na kunda bozoyeba te babimile biso yango na toile boyoki mpe bobimiti boyoki ta koyoka bomona basara makambo basalaka kozanga mwasi pembeni ndino bando yela awo mopao sali yozo sakana kokende kotambolaka sa mwasi okokoma kona esengo esali omeli mwa whisky mwa vin mwa nini obini elukaka nini suka ekoluka kaka osala mwa osatisfaire omoni mpe kama mwasi moko baya kobinisaka yalandaka yo mwa fani na yo moko boye siko fani mpe na ere si bobeti magoda mpe opromettre ye osani opese kaka bazosignale makambo oyo nayebisa bino donc fo bozalaka makasi mpona kosala dossier oyo fo kozala mpe bato bazotapote bato bazopartage bato bazotia bakado mwa bafleur mpo maintenir na dossier oyo mpo osala yango live mpo osala yango live kaka boye donc nayebisi bino okolonga te constatation no pouvoir baboyi kotre pouvoir baboyi donc déjà inscription moko baboyi ko pouvoir mo bandeko na nga natie bafoto wana kaka tozaka toujours na kati ya bamatière kaka makambo eza ebele kidikidi to tapote to partage makambo eza kidikidi tomonaki ndeko na biso Sara Tola ya kosala lobi live alobi bavérité ebele nde ekaki nakende kobondela ye abondela ye na ndenge ya komata na live tozala biso nyonso na live wana sunu stokamo yeke Sara mutu afingaki kutu lobi na mwana afingaki mama Karine ka lobi 2 jours lelo Karine ke mata na live bato bakomosakanela bato soki bakomi na basystème ke bayokanaka basalaka makambo na bango na mpe bafundanaka te bakomaka na niveau la police te pourquoi omona bango baki kofundana okomona bango na bapolice mais lobi lobo omona bango bayokani susu siko bazosala bavanti to baosani soki bazosala makambo na bino na toile bofundanaka te bandeko nanga toyoka kaka nde Sara ya koloba mpo lelo andi aya korépondre ye nazoma te na lave na olika donc naosala boye pampampa nazongi koto na ye boye mpo nalobi oyo nalobi mpe oyo nazongi ka na kati mpona bano changer peut-être ekosala bien toyoka nanu ndenge Sara Tola aya koloba mpo lelo andi aya kobimisa babétise oyo alobi makambo nayebisa bino andi mokolo la Chine ekosilisa koutilize yo poza na papier hygiénique mokolo bakobwaka yo bisika bikauka elo nga na osenga yo lokola merci na soutien nga na soutena yo eza kaka elo moko oyebisa bato vérité ndenge nini Karina banda ko contacter na téléphone pour nga na eto bongisa de kwa matana live elo na osengo ka ya wana elo msute lelo ba yebiso andi sala live wangana mais na yebi vérité di majour ba bwako bisika bikauka na yebi vérité di pour remplacer na azali remplacer valable no za Simon ye muta ko bengano bien za no calme alors andi tango elinga dossier pour la loyauté parce que na sala la loyauté ya Anna na place mibali na boyi ko ya ba andi après andi elinga susu deuxième elinga dossier ya camarade insensé camarade molasso na ebisenga bi na ko tcha en contact na camarade na ngate parce que makambu na yo na Anna ezokele mame bobebanaka bobongisaka na boyi yobi buzobe bima yo zongana na Anna bachela nga camarade na motalaka camarade amoni neti andi aza milliardaire nazo bombela ekopa milliardaire akio beta virunga ngamo na ebisi epeke andi o lukome na bo pese numéro nao bake ko lukana na TikTok
nakangi parenthèse wana andi akomi na pression na lection émission ngabi andi nga na lection émission te parce que émission ata tosali na suka nango akomaniganse réseaux sociaux obimaka mobali mabe internet ote mama Sarah eza histoire nanga na kokufa boye te fona beta mokili yoka na ebisi ok luka mutu mususu osala live na ye ngala na Chine na problème de connexion il a de façon qui maé andi atangela kombo ya Karine andi mukolokolo la Chine loba vérité oyo andi atangela kombo ya Karine nga Sarah la famille mutu apekisa andi nabi andi mata na live ya batu nyonso kende koloba makambo na yo mais so eza na mutu oyo ko mata na live neta soutenir yo teza Karine omoni Karine andi akozwa yo na bachinois akosoutenir yo mais akope solution te akosalela yo ka po avanger oselu parce que bana bacompte à rendre donc akozwa yo lokola produit à vengeance na ye pa moselu so asilisi na yo akobwaka yo na bangulu bisika bikauka andi mokolo olongwa la Chine lo oloba vérité oyo napekisaka yo Karine. Pour preuve, andi ake koluka mama Congo na ebite so ipa lukaka déjà batu nyonso makenda koluka mama Congo ndenge monsieur bandi na eko yamba andi je crois 4e personne yaya bota la côté Karine aza bipolaire andi banda ki komata na ba live mutali boso yamba mama Congo batu boza awa pardon bo edenga na ba commentaire s'il vous plaît boza na zo chargeur boza bande ko makambo eza minene kuna donc makambo bakosona batu s'il vous plaît ekomi na mpoasa makambo privé komi na mpoasa kuna donc matière sopani kuna donc sarana andi batu bo ede biso na ba commentaire mutu aliboso anja yamba alekaka pa na ezara mama Congo mutu abibale ezaki nani mutamisa tezaki nani ponga na koza ba 5e personne na yamba andi nakuta anja sa l'équipe mama Congo l'équipe Raissa aleki de apa batobele nga na eko yamba na salaka na eka live moko nde live oyo Karine ayaka komata Karine omoninga ata muto okufa muto nga na yebi azo kufa aye na live na yo Karine na niveau ennemi tozalai na ngona yo na yo senga demande te esopa yo bokele funda na batina leta po olo bakaka na miso abatu po na soni esopa yo fallait akomata na live va faire été faire pas akomata na live va falite peu importe un problème ande a mona mama leki note mona tata moi sinote azapa rieta te oyela hani na live nanga oyaka cesser les faits pour ceux eza na moto asala ko dépression na ba analyse pour nga makasi ka analyse nga mafinga te moi te yo fingi au perdre nga nazara analyse mutasa sa ko dépression pour yo assiette no ya mafinga so bokutani na bata mafinga bofinga na analyse ko kaate Karine o lala katungite mutasla sa kote siko ezanga yondo ya ki cesser les faits au continue sima andi pour nga na mituna intérêt na ayo pa andi ezaki nini po obuka pete na yo oya osenga nga demande déjà soko alobaki ezalaki po azali na besoin soutenir andi po anya mataki pa mama Congo te ntango andi ayaki na dossier la famille analyse Karine okobima bipolaire illettré saute kembode na bapropos na nga na okende place mfite nazanoka nga azotuna po kuno osali baminene kani osala po ozano insensé osala baminene oyaki pa nanga tetete mokili mobimbe yebi osenga demande siko bita osenga demande kana live nanga eza epoani anda za komata pa Raissa po osenga Raissa demande te
Anja za mata pa mama Congo. Pono senga mama Congo demande te. Anja mata na ba live ba mama wana nyoso ba awa ba nani anja mata partout. Partout anja badako mata. Karine, osenga demande te bébé. Oyaki pa na ngati. Oyebi ki ngande Jésus Christ. Ngai yo na oyate. Netinga, ngape nazaki pour Andi. Andi za mata na ba live ba chinois. Ngana yaki te. Poto solate, ngana ozela Andi apelisi live na ye na ya. Et pas la bino na oyate yo yaki se retrouva ki ti e pa na ngande ni Karine. On sautait combien de pages, combien de comptes. Tchoko manala tola. Bipolaire. Oyeb sangani. Bolingwa anje lekaki. Kasi yango na tuni. Soki bolingwa anje lekaki yo. Kasi falo banda na mama Congo te. Po anti abandaka live pa mama Congo. Abanda live pa ngate. Abanda live pa mama Congo. Alongo pa mama Congo akila ba raisa batutu wana otika la kosenga demande te. Et puis loko ona ko choquer yo na bataillon na oli susizani. Andi mukolo olonga la Chine oyebisa batu procédure esalama po Karine na matise na live. Karine ngamoko na omona demande na ye. Na vandisa ye wana. Na ba modérateur nanga o mela ti osenga demande na omatisote. Omoni avant Simon a kita. Avant tout ça, na Simon ba débat, Karine la tara de demande. Andi a oloba makambo ka mukolo olonga la Chine. Bokangelo ko na lobi. Karine a tinda demande avant incompréhension kota na Simon na Andi. Demande nezo tula kawana. 12 ezalaki déjà. Allez babandi ko solo. Tina na silikeli Simon mi kiti seli. Anja benganga na téléphone. La tola. Bomonati. La tola. La baronne azana siazo sengo mati. Saya lobi par dobo soa na ta libo sola. Azala besoin lo ba makambo azo soutenir nga. Ya ona mati saka e santo soana. Andi a olobango un jour. Osenga Andi. Karine. Après wana. Yo mtoza osenga Andi a kota na conférence. Andi wazo saka n'esprit ya bato vraiment mambali soka wuti wapi soka futu mukini wapi oyo penza poto na poto basi nyonso na internet ya la liba to tapote tozo cha nyonso ya sangisa pona minito ba sinalima ileke bele na zo sangisa kaka po basi ya ko sinalinga to tapote to cha ba fleur koloba makambo na oloba na banda wabise Andi te nazana on prête te wana après ko matana live. Okosa ba chinois mambo sara na privé ba chinois no ba yeba te. Okosa ba chinois La famille, si ko botu na to koma na téléphone na Karine ndenge nini. Ai pa zala wana na live anto zala. Ngabe na zala wana ti. Botu na siko to koma na téléphone ndenge. Oh. Na vanda ka boye. Bozi. Po mkolongo be Simon zala na live Simon kutakita na kanda. Babwaka Simon. Yo za zoba nga za mtamayele. Okay na hando bazoba te. Melelo Simon pe wana kuma kuza ne Karine. Wana Simon pe na Karine opesi mbwa boy. Simon ba kitisa ke brusquement na kata live wana babwaka ye kubwaka Simon ke no fongola live azo finga Karine. Mais soki bo sala ka boyeboyo kana ba privé. Bo funda na kana ba leta te. Bo sisaka makamuso na koswana. Nzoka Karine po amata na live a Sara, nzoka Andi kaka kono coopérateur, abenga ka Sara loko ba bano soda na Sara bien ke déjà nzoka Andi déjà bada kala da soda na Karine na privé. Ake ko luka Sara, po to mona ka Sara moko yamba ka pe. Sara kosite makamu Sara akoluba makamu solo. Po ayamba ka pe mukolango di 2 minutes ka pa ayamba pe mbala mo pa to moni Sara amati Karine. Batunos nini sala batunos kamwisa biso bato za malanda nga yanga na kubaka kotala bango nyonso na mutu te na tala ka batu nyonso na moni alobi malamu na lobeli wa lobi mabeto keka na mabena ya lobi esili opona bana ko kai muka na bana ko kai muka conseil na ngaka ndebo funda na kate na leta bo funda na kada bino na leta te bo sisa kama kamata bo bomba na bokenda ngona nuka bongo
l'état yaka net après bokende na l'état pona nini tellement comme ça am histoire wana ke mone na Chantal même tel ba finga na histoire ba ke no funda bazaka na liya ba ke no funda na l'état mais lelo yo wana komongo no mela ko liya na ko mela na terrain ya Chantal bola mais tela ko finga o ezana kati mais ba ke no aussi sango na l'état fallait zana ba finga si bo sila lika na kati après ko finga na l'état bozo sangana kana bino. C'est grave. Toyoka bandeko makambo o sarai ko lobi zaki ngwa bon lelo po andi ako répondre sala. Tolanda. Ngana otangisa o zoba batangisa ke kaka. Wana zo. No sa lelo msute bebe na otangisa na ngayo. Bon. Yango. Andi mukolo la Chine ko silisa ko utiliser yo poza na papier hygiénique. Mukolo ba ko buaka yo bisika bikauka. Otoyoka sikoyo réponse sikoyo ya andi siko lelo. Tango aye lelo boyoka biloko aye ko lobela sikoyo Sara. Aye ko lobela Sara na mawana kia denkenda. Ko finga nde wana ko sambusa. Bande bo tapoter bo partager pour na ba signalement donc voilà. Ils ont signalé ma casse. Toyoka andi. Tout tapoter. Omi yoka Sara. Yo lo singa kinga ya mari kitoko temwa. Yo singa kinga na yoto ki kobeta mabota sudi na kanso ki wapi. Na futa hotel, na sombela obiye to kende. Awa vo voyage vo zonga Chine. Ono balio. Yo kumbuka likambuka kobeta magoda beta ki magoda la ke ade. Ono balio beta ko bosaka na internet Ou ko ba jouer public ba de ko za boko kutaka na ete. Bo tabase. Bo kutaka sana na mbona bali bazate na mboko ndenge za bakana kala ba combattant to yoki ba o ba keno luka mutu mo boye bakangise muno o boye bo za sute. Mo bala zo sakana bato no sa la. Sa muno. Mbati. Na beauté ni na kitoko nini na influence nini oya azana o basi nyonso baluka kayeka ke beta wa god to landa ka nzambe mwa obalo nenga yeli Sara tola na tongo oyo nzambe pardon Sulu zoko sayama. Omi yoka Sara. Yo lo singa kinga ya mari kitoko temwa. Yo singa kinga na yoto ki kobeta mabota sudi na kanso ki wapi. Na futa hotel, na sombela obiye to kende. Awa vo voyage vo zonga Chine. Sulu zoko sayama yazati. nzambe Yo Sara ko mi yoka do ekozala. Tango sunga mutu na koya ko silisa yo. Ngaze. ibisa ka ba preuve ya biso to difeli kaka omoni Na banana na mutu te. andi yaka na ba preuve omoni mwasi afali tango aye awa mwasi afela ya na ba preuve mutu azalaka bongo na ozo ya rando préparer ba preuve penza ezali ye ya na ba preuve bazobina na fali aya na ba preuve na ba audio afali aya na ba preuve na ba message afali tala kinjiko musuku na ne bimite mama na biso ndo ye to tshena mopanzi tozo lengele ma donc alata ba foulard akanga ba masque po tozo lengele mwana buta mwana kazi mama na biso Colette donc ye peza ye pe na bimbona mesu mama Colette to tshena mopanzi po alobi akoyabo ya lisusu akoya ata dano nazo grimace luvuno dano na lukambo pa bandi akosenga dano na lukambo naye ya osenga ya teka bakisa lokuta na bomaki kope bakise ke na pesilat donc botika mama Colette vana wana po ye na ba preuve azu biloko wana wapi azu yango wapi siko andi yo yela biso ba preuve Sara yela biso ba preuve penza ya Sara po Sara pe na tour akokima su terrain desa maîtriser mwana wana enoki achena no mwana o mopanzi alobi so na landi kaka mwana oyo na kozwa mbongo te na net réseaux sociaux eza makambo likunda likambo ya mbongo donc mwana asala oyo ya kosala ye pe mama azoya na ndenge na ye po trop c'est trop siko andi oyeli biso makambo ya Sara
biela biso kaka ba preuve papa yo za kaka bongo ah pa di chance kutu na raise komaki boy chance raise bimisa nyonso kuna ozokende kofinga evite ozokomprendre le kamera ozofinga evino tozoyeba te o juste bango basinoka bayi mpona monaki lobi na live ya Karine andi tia bakado tani yo mpoza naza na kanda na yo toyebi te kanda ngo nini nzambe basinalisha na kati live na kati live bandeko na ozongela so ekatani constant chance tout tapoter la famille makambo eza awe donc makambo eza minene bato oyo tout tapoter toza à peu près bato bazotala biso plus de 527 bazotala biso bazosala nini donc makambo eza awa na biso makambo eza minene donc na changer ba photo bino boyebi ka ndenge ezala makambo donc basinale biso so makasi donc basinalement nazo bate pourquoi ba osinali pourtant na changer nazo bate pourquoi ba osinali biso donc andi akomane kozwa basino sa net basinaye bino batu botikali kosolola na taki ngandi oyo bozala ne mayele taki ngandi oyo bozala ne mayele bozala vraiment en tout cas mayele donc live na minute net osala ba live boy faut zaka na bato baza fidèle batapoter la rayo batela comme ba fleur ce qui te ozo risquer toyoka ani ndinga zo lobela Sarah c'est grave Sarah lobe ya koloba makambo nyonso ne kagi na kota kuna danse di bongo ta nga matya bongo matsaka ipwane yo bige mutu yoka na mitu okoma na niveau likolo ayeka ka briske masabo so na privé donc ezalaki na ka briske poto mona ka Simon ndinga kitela ka mkolo na live yango donc ezalaka na go briske donc ba matisi ka ndenge ezalaka yepa komengi na posa po po Karine na comprendre ka Sarah non prouvé pardon baboyi pe ko prouver pourquoi to mona kaka Sarah nani to moni kaka Sarah ka bala moka ka matika Karine bat ba sola na privé but ba noko swana ko baba bikola ko Sarah ka ba no lukana zonga la Chine abana mako zonga ko kende la Chine azo wa poster biloka nini baboya ka prisa baboya ka ye yango tamso Karine akendaka pa buma moto ko Karine pe amona ki da esprit ya Sarah il faut ça yango Karine ke no mata amona ka da esprit ya Sarah po Sarah déjà ko ba ko kende la Chine akoma ya ko kumisa ba chinois me ba chinois ba bwakisa ka ye po wana za ba na défaite ya mwana na ye kende nga komisi ko makasi po siko sa message na mwana siko sa message na Enoch mais wana message na kina na Enoch te yango ndo akedo kende ba chinois ta ba bwakisi ye azongi ka na ndenge na yazo forcer ka lokolo ba Simon pe bazalaka wana moi ke kolala pongi pa ba Simon moi ke kuna pa donc ka bungu après to mona sikoyo amati Karine pe amati allez place pe Karine Sarah zongi so chinois yango wana mais lelo Sarah aye koloba nyonso ndenge lekaki do tapoter la famille pour na tchela bino nana do tapoter il faut de yo obana na koya na conversation na yo Sarah banda to bambe ko solanga na yo Sarah to loza wapi Sarah na ya yo na ya mobali na yo Sarah yo wana continue bon continue bon na koya na conversation na we depuis ye andi alobi ke awoya na ba conversation ya Sarah na ye na mobile na ye bon siko soki abana osola na Dieu siko pourquoi ye Sarah lobana ke ba ke lobeta magoda bandeko pourquoi ye alobi ke Sarah proposa ke ba ke beta magoda siko ye pa lobi awoya ko pesa ba conversation ya Diego na Sarah siko ndenge nini susu na wana po Sarah babana ya ko sola na Diego siko Sarah susu ay ko proposer so ba ke beta magoda bandeko makambo to ke nango wapi bandeko nanga oyo ça c'est grave tozo kaka ndenge andi akoloba biso za ba preuve aya ka ba preuve ne Raisa ya ka ba preuve ndenge to mona pe ba Rachel ba yaki ba preuve ne akino so na Rachel moi ba conversation na to yoka ki nyonso
totala mpe oyo tuko mpe so akoya na bapreuve mpo tozala sûr andi mpo tokondimaka boye te yela biso bapose Sara mpo tondimamaki yo na Sara baproposaki bokende kobeta magoda tolanda nakoya na baconversation na yo batala Sara nakosaka na nga te tala babiloko ya Enoch oyo bando otindelanga oyo eza compte ya Sara bokanisaki na okoselema akamu wapi iyo wana Sara il faut expliquer mokili biloko ya Enoch ayaki kose retrouver na compte na nga ndenge nini yo moto otindeli Sara abanotila siko biloko ya Enoch poisani Sara ozotindela ye pardon otinda biloko ya Enoch poisani ni andi baza place pour peine Enoch te pour l'accès que moi no yona pardon nzambe ozana deux WhatsApp oza WhatsApp moko zana ki na WhatsApp mosusu Sara to la o numéro na ye privé ye yona tala naza star ya vine tala ba appel nazo ya mbali soute na lembi na nga oh solo na kalanda kisenta azotindela yawa makambo ya ba Elvis boye na boye na bo yo kanisa ki ozwa matière ko ya kofingi Elvis non et puis na Elvis to na problème te nyonso esengela kingala loba yango na loba ki pona pesa no matière te au bino olingi bokanisa ke bozala matière moko bobo bima nango ki lelo tozia kosibisa Karine yo Karine mobali na okutu boye boye non yango il fallait que Andy abima aloba nyonso il fallait que bino boloba après totiki bino siko boko ya na ni asikeza te to soki boye wande akanisa aloba kiti soki boye de atoyoka yoga soki boye wana asikeza te pour matière ebonga oye na matière moko eloko moko ya sika yango eloko wana beta ki mukomboso et puis nga na yaki na s'imposer na lobi tout obino kanisa ke mokolo to ko vendre l'université o vendre le sous téléphone pour wana eloko sika te bozana ngote bozana ngote yo ke kotia banani na ona miniature kuna ya YouTube anja za na YouTube te oke kotindele ba capture kwa Sara o Sara mtozo tindela ona ebe andi place wana molobani tolo baboya amoni place wana soki to beti boya Karina bokwe yo muto ye ko solliciter ngai andi muto aliboma otiki batu nyonso ya malongo mona kina la Chine lobi fona li mistaka andi ona mpo mona kinga za mayele ngapela lobinga ngana mema na loyengete ngana za lokola papier te kiso ki mpepe meninga no yo kutinga place na la France yo ye ya usala ki mukala na ndenge yaki wana komi kokote la badano no komi kokote la bandi banani to salisi yo misala tango komi na niveau to boaka yo to boaki yo libanda siko tango to boaki yo to bengani yo to soutenir Enoch mwana po biso makila tango to bengani yo okomi andi omoni jour la Chine bako sila soki ko salela yo bako bako libanda lobaka vérité ezaka yo lobaki na sombelo bieto ki no beta makoto na Grèce sabe vole fuidi tata mfuidi kwa mfuidi mama andi andi azaile mae neti ya kuchua za mtewa mabe akuchua tinanga de copyright la lakisa kibinoti akuchua ndinga za wana neti ngai ya ndiso li so tinde la kaye pe aye mbelina na akuchua ezalaga donc ero tozo samba toza déjà na l'état boy na boy pona nini akuchua lingala moto ya komisi na sukate neti ma vérité on na yana na ngoko na akuchua zela no passer message na ngako akuchua lobiki yo za na ba voice nanga ngana zelaka yo ya mari kitoko j'étais sali maman ngana zelaka yo parce que troisième guerre mondiale et vous allez ngana yo et puis aux hommes de matalana aux allons besoin pour monde la longola qui est le éclaté pour yo lobaki makambo wana bazo sala les abeilles
Ah ouais, ezaka na eloko moko te koya kolongola na longolaki yango na seconde na kitisi yo. Yo moko sikoyo bima yaka peza mobimba yaka kosala rando na ndi mpo nga naza na bavoice na yo aputi okosona na bavoice na yo ngai sikoyo nakoya mobima nga na kosala analyse juste na maloba na yo moko natie voice na yo nalobi ndenge oyaki oyibanga na machine ndenge oyaki nga nakoya koexplike yango aputi lelo okoki kobenga nga psychopathe non mpo ngai yandi deja soki napesi yo temps 15 minutes ya pamba na osolola na yo c'est que yo déjà ndenge oza wana c'est que toza niveau moko aputi oyo bande kolala lisusu te nga na oyo tozalaki aboye na telefone pendant 4 jours donc nazalaki niveau na nga na oyo toza niveau moko aputi nga nayiba oyo déjà makolo ndenge oza wana opesanga pouvoir nga putu ndenge naza awa oza na yo en tout cas andi oyo pardon la famille tozongi sikoyo na sujet ya makingandi oyo ayeli biso makambo ya efanjo tozongi sikoyo mpa na ye tozongi sikoyo mpa mwana mwasi oyo koleta oyo aza matata me kuna mpe akei toyoka nanu koleta oyo. Ok, nga na koloba ya liboso mimi vraiment nga na internet nalingaki te makambo ebima na internet nalingaki mabiloko esila na privé mais tosali on dirait 2 mois à 3 mois solution tozwaka te na ye na internet po fali aotindela nga bato baoloba bakobomanga ye moko na Fisto Koloke ayebisanga na ba audio Fisto Koloke azanga makambo te tato tobomaka bato tokoboma malembe sa bato koyeba et puis biso toyeba ni partout okay. Biso ilokoti donc ba menace de mort yes siko babiloko wana nde etalinga na komi koyebisa famille bazoloba non kokende te talaka famille et puis ba menace era wana aobengaka famille nanga kofingaka bango et puis bato mosusu ya Uganda apesi bato mosusu ya France baomenase nga et puis namoni oyo nyonso nakoya kokufa pamba bato bayebi makambo ndenge ezali te pe ye moko aprometaki nga akosala nga mabe wana première fois deuxième eza fali aprometaki nga akosala nga nzembo ya fondation nanga natunaki makambo ya mbongo ye amemaki yango makambo ya love ayebisaki nga akosala nga passeport po nazalaki na besoin ya passeport ya congolais po soki nakei Congo nafutaka ba visa 3 mois naofutaka ba visa ayebisaki nga 4 jours nakopesa eza grave te 4 jours soki okomi na Kinshasa mbala moko nakopesa yo et puis ayebisaki nga nakosalisa yo na mbongo po osomba ndako po na bana no ya fondation wana eza makambo mosusu o na yeli na internet wana ba transport nanga soki na sali nyonso ba transport nanga nde ekoki wana ba 35000 po abande ko zongisa nanga ba transport abande ka ko isa yaka na kofuta yo yaka me afuta yango te o na yebi na sina simba na maboko ya fela futa te nazwa eloko te zela mbongo na simba epa ya fali $1000 atinda Fisto aya na hotel leo apesanga $1000 nazali na ndeko nanga apesanga $1000 mosusu apesango na bandale Fisto na mutuka epu ayebisinga yo benga ka fali ndengine oyebaka te fali azalaka na mwasi epi ngana vandika kimia po fali nano ayebisanga te okobenga nga te kokomela nga te ayebisanga makambo wana te azala na Kinshasa azala partout to bande na biso kusolo nde $1000 na yebi mosusu eza $300 apesaki moto ya aéroport na obanga naloba kombo na epo bakoki kobimisa na mosala asalaka na aéroport nde moto asalisaka bango na basaki babiloko wana aza na ba video na ye apese $300 apesanga Colette et puis la Colette wana akaba Colette pona pesa bato internet liboso wana bezalaki era nono na yebi ali na bato mosusu ibali atika di barapeta bango wana na pesa muke na tikala na $2000 na 10000 wana so mbongo nyonso 4500 soki na mi trompete nde na sina zwi na maboko afali na 3 ans 4000 10000 te Colette ba 10000 po ani
Géraldine, si on comprend bien, GG, si on comprend bien, Ayo bête à sonnette d'alarme parce que sa vie est en danger. Pour les gens qui ne comprennent pas, sa vie est en danger, elle reçoit des menaces de mort. Donc du coup, on va directement savoir d'où ça vient. Tu es très intelligente, que personne ne te montre, ma chérie. Colette, tu es très intelligente. You are smart. Because he's a star, everybody knows that he can everything. Yeah. So if something happens... Okay, donc tant moi si oyo aye koluba boye na kati ya net bandeko mbala moko danono aye tant ya ko justifier makambo nde bayokanaki ndenge basalelaki toyebi te soki akwa kolonga toyebi te mwasi oyo ndenge bayele mpenza bagrimasi moko toyebi te akolonga to akolonga te toko nanu makingandi oyo ndenge ayebi esusu ya suka oyo mawa mingi azalaki na relation na Gez Mawete to bandi audio. Baby, where are you? Nani na ya kutala ya telefoni nanga. Boyo kitozongela. Baby, where are you? Nalingi na ya kotala yo yamba telefone nanga to bandeli. Baby, where are you? Nalingi na ya kotala yo yamba telefone nanga. S'il te plaît. Bilingue. Ok. Tozo itoke na deuxième audio. Baby, where are you? Baby, comment ça n'a payé? Comment ça n'a été pas un d'accord? Appartement, like apartment, comment ça n'a été? Donc, elle a gagné kufuta, kufuta. Donc, elle a partout. So, nous avons lundi. I'll be back in December. Pour la vendre tout le monde. S'il te plaît, elle a partout. Nayoki posa ya magoda. Colette, otindela kanga biloko yo kanisa kinaza depo na yo. Na kosopisa yo, c'est moi qui je m'appelle, je réponds au nom de Nono José Kondi. Bongo ye danono ako sala ba live ya ba audio o ezanga ke para lobi je t'aime kingandi. Ata komba mobala ngo a lobité azo grimacer kaka mwa masaba. Oyoki kombo ya gaz nani wana eyokani te. Au nom de Nono. Décembre ndio 3 mois utake pa Gez Mawete. Oningi okoso fali pupa benga kingeza kwa note we. Omone awa na kobeta yo lokona mwana mke moi. Je vais te taper jusqu'au bout. Na soko sakani na koyana ba audio ya era. Na koyana audio ya era ndenga kindela ke era mutakana so bisa era anukele mibani. Oli boma national. Tapote bo s'abonner compte ndo toko banda ko sala live. Compte na msusu ba bloquer yango. Toke na 3e audio. Hey baby. Makambo eza passé na ba compte ko bloquer na ba nini. Wana kuteza na ngoi lokote. Po ezaka ba audio azo ba baby. Azo lobela nani. Toki kombo ya nani te, ya gaz te. Donc dans nos de vous nous de loko moko lokuta na ngoe. Mukolo boko mona ngana live na bango. Bobenga ngana botamina a Elizate. Wana sikoyo awazozwa decision de akomata susu na live ya ba GGT. Akomata susu na live na bango te. Mais baza bango nyonso côté moko ba bunda ka bituma donc côté kuna baso côté la mona mwasi koto pe ye dano na to ba mona ba côté la mingi faire. Donc du coup tout le monde quand maman azo côté la fali. Donc voilà. Abi aza moto faire été abi moto ya falite. Donc aza naître. Ali aza naître na likambo oyo fali aza ndeko na ye fa côté la ye. Siko awazi décision na bango ne basala ba émission bongo. Amukulu bako mone so matina live danan o mbala diboso ta lobaka ne ka bongo. Toyoka. Toza a. Mukolo boko mona ngana make ya solo bino bozo kabwa na makambo. Oh, to mona pe ba preuve.
Obolobaka bo mokolo bokomona nga mokolo bokosala boy. Mais yango bofunda na aka te bozwaka ba décision po boyebi ke bokolemba na ba décision bozongani. Toyoka asko dana no ndenge jeje azokotela mwana mwasi oyo siko awazwi décision akomata susu kuna te mokolo bakomona ake mata kuna bache misapi tolanda live na bango bobenga nga na botami na Eliza te bomonaki défenseur aza très important koleka nga bokitisi nga lokola zoba na bino na live nana kosangisaka live moko na bino te. Je pèse mes paroles et je pèse mes mots. Nakosangisaka live moko na bino te. Soki bozokanisa bokozelange pa noko Patrick nakokende te. Nakoya na nga te. Nanu noko Patrick asalaka live nga nalali na nga. Nakoya na nga te. Kamba live o bato balala suba pongi te. Bien. That's how I live it. That's how I live it. Okay. Bozanda na nga benga nga. Oh. That's how I live. So na sa ni nakanga volume live. Vodzela na nakanga bande ko bolimisa ka muke ma ke pa batpe ba okita. Na tolonga na za muswahili de bonne qualité. Ti mukolo na kokota na masema bele, mukolo na kolobisa kabino, bolo bana botama na Andrete. Mukolo ngana kolobisa kabino, bolo bangano no, na botama na Andre, na kosala rando na binote, na vandi na kwena nga. Na kosala na nga rando na binote, na kosala rando te, oh rando, to eko finga na me na vandi kaka na kwena nga. Ti mukolo na kokufa. Na za muswahili de bonne qualité. Timu kolona komone bembe ya mama na nga. Bon, mutu moko insister wa komi soki wa gros fantôme bon matisena. Donc décision da lobby akomata su na live kuna te ateza pa Karine akomata lisusu te. Donc pas ba chinois akomata te a lobby akozalaka na kwena ye. Soka mati ba ke ko lamse bemba mama na ye. Mais ba lobby o eza ngombala liboso te azwa nkanka boy. Donc a sime boy ça non ba liboso te azala ka nekaka boy. Donc azui décision akomata susu to kotala bango po baza bango na bango te po ba kaboli baka na kati ya groupe na bango ba kaboli baka ba o musu ba kotela mwana mwasi wana kolete ba mususu net dano non azo kotela azo tumba ye président donc akozwa ko finga ye po baza ne kote mo ba ibal ba anglais ba vandi soki na strasi soki wap ako sasa to tala ninga ye ona okata nazo kokate fami nazo kokate soki opesa ngani nazo vanda boye nazo tala kaka soki na moni foto na yo sometimes nazo kende Instagram na yo nazo mona foto nazo kokate fami nazo kokate nazo mona nazo makasi te koto o simba kingate soki olingaki kusimba ngana ngaki na kufa Nangaki na fana no simba ngate me on va mettre ko mukre kasi wana bazalaki mwasi na wala kaka onde ezo la famille mais oyo bazalaki ki chéri baza mwasi na mobali alors bakamusuka tendresse ndenge kaka balingaki ye déjà ye mpe azolobaka bavosi kaka tokola fali moto asimaki makambo oyo tsapa soki eza lokuta okokufa na tension tuka mboko oyo nzambe tolali tolamuki oyo ye pakama président elongwe makambo ya nini elongwe so tolali tolamuki makambo ye tolali tolamuki makambo bande botapote basi basilele biso kuna zala description na sisa na sisa pardon ba opesa aso mise en pied bapesa yenga pardon basinani mana okanga ba page za makazo osalika moke okati batela page ezo salanga like I really miss you. But I don't know for the case, maybe Sanga Funganga na Snapchat. Na yebe kusimbe to na yote. Na yebe na sali
Yo lobaki oza na Snapchat ya Falino. Tango na yebisa ki Snapchat wana eza ya montage. Ngana zo expliquer bino Snapchat wana eza ya montage. Bo bandaki koboye. Fali Poupa bloquer na Snapchat. Nazo yebisa bino Snapchat wana biso de to créer yango. Pourquoi bozo ndimelanga te? Yo wana Fali Poupa bloquer na Snapchat. Ondiminga sikoyo. Na yebisa ki bino omoni ngana za mwana musalina kena kana biloko malembe. Ngana za kana presete. Omoni sikonde kana beti yo. Okoseli Fali Poupa makambo. Kana bise biloko nyonso na biso na inde to créer na privé. Soko bimili so na bimisa odio abaki lukwebo. Soko bimili so pa na bimisi odio abaki lukwebo. Na bimisa ngo. Bino mi bale conversation bino mi bale. Bayebani na bango ba onyoso bayebani. Olobi olandaki na Fali na Kinshasa alala yo. Fali atikala ko simba yo. Yo moko zo expliquer aw. Abandoko. Boko melanga nono ipupa. Boko melanga da nono ipupa kuna. Voilà la guide. Boko melanga nono ipupa. Ba 3000 Ba tu Fali. Nako défendre bino nyonso na défendre bino ataka do ya pam. Abadu. Nono ipupa. Na bisa kibino bokene na makambo malembe. Na Martina alafu nazo expliquer bino bokene na makambo malembe mwana wako sopisa bino. Na bisa kibino meme ata audio ya 1 minute ya Fali sana ngote. Me yayo yango ezo bimande zoka. Meme audio ya 1 minute ya Fali ozana ngote parce que biloko na biso de to créer ya mona privé. Lelo sopiote. E sopiote. Soki no kikanda na kobimisa msusu. Soki no kikanda no bimisa msusu. Ngana kosa kana pasi. Soko mone loko na lapeli mama na ngana sia mabele. Boy banaza na vérité. Na bandaki kotala nanu position ya banguna bazo ya ndenge nini. Yo lobi Fali alala yo. Yo kwa wana odo lobi Fali alala otikala ta ko simba yo. Mama, tosali yo nini? Tosali yo nini? Ngana yeba kiango depuis makambo e bandi. Na yebi sibiro bande konanga. Fali Poupa atikala komona ye. Atikala kolala ye. Yemo konda zalaka anviera Fali Poupa. Soki ayoki posa fa ake kotale na Insta. Bino moko boyoki. Kato kambadi. Mwana lumona. Sana ndena kambadi. Nazo kukate Fali. Nazo kukate soki upesa ngani. Nazo vanda boy. Nazo talaka kazoki na moni foto na yo. Sometimes nazo kende Instagram na yo. Nazo mona foto. Nazo kukate Fali. Nazo kukate. Nazo mona. Nazo makasi. Nazo makasi. Nazo makasi. Kutu o simba kingate. Soki ulingaki usimba ngana. Ngaki na kufa. Ngaki na kufa. Nano simba ngate. Me. Oba mloko mkre. Ende kusulisanga. Kaka oyonde ezo salanga. Like I really, really miss you. Like I don't know, Fali, please, limbisanga fungulanga na Snapchat. Na yebe kusimba pana yote. Na yebe na sa. Yo lobaki oza na Snapchat ya Falino. Tango na yebisa ki Snapchat wana eza ya montage. Ngana zo expliquer bino Snapchat wana eza ya montage. Bo bandaki koboye. Fali Poupa bloquer na Snapchat. Nazo yebisa bino Snapchat wana biso de to créer yango. Pourquoi bozo ndimelanga te? Yo wana Fali Poupa bloquer na Snapchat. Makambo eza minene wo tozo kende kana makambo to kotala kaka boye la famille. Toyoka audio ya suka na ye après ça tokata na biso. La fondation bosalisaki nga boko bloqué yango ekosalaka lisusu te. Nga na bangaki ndenge bino moko bobande koyebisanga. Nde na oloba Fali nzambe biso nyonso to preyaka biso nyonso akofuta yo. Na yebo zala batutu bakokotela yo oza Fali na yo moko yebisaki nga oyebani partout. Na problème te futa nga mbongo nanga et puis na osenga batu nyonso. Na yebi boko kiko koyoka audio nanga te makamunga na zoloba. Yanga na Fali eza ya solo. Mingi tubande koloba na ngana ye makambo ya anglais. En tout cas bayebani penza eza pamba te. Moi so tia bimi boy likambo ezali. Moto wana bato wana nyonso internet bazo ya wana na ba preve na bango
mais c'est fallait na problème na yo te zongi filanga mbongo nanga ba dépense ba tout mbongo nanga ba transport nyonso awa nga nayaka kolinga yo te yo moko olukanga nga nayaka o juste makambo ya fondation ba preuve ezali na stati wana na Instagram wana ba preuve ezali yo moko oya kolinganga soki lelo bato nyonso baofinganga eza mpo na yo 3 toza na yo nano nazwa eloko ya malonga epa na yo te babiloko promataki nga nazwa yango te namona yango kutu te nayebi ofutaki bato mbongo oprometaki nga oyebani partout okofuta bango mbongo ande soki nga nabimaki na internet mpo yo moko bande koyebisa nga nakoyoka Kinshasa te epe oyebisaki bango nyonso balobaki bakoya na internet bakoya kofinga nga bakoya koloba makambo ya lokuta bango nyonso ndenge omona bango na moto moko me ona oloba batutu bayebi nga na bande koyeba ndeko afali te Fisto koloke na bande koyeba te moto akutanisa nga na Fisto eza yo moko fali makambo oyebi epe nga nakoki kopesa bango mutakala na yo te nakoki kosala yango te mpona respect yo oza pe na mitakala na nga oza na yango osi ofuti bango mbongo c'est pas grave ona oluka nalingi naya Kongo mpona makambo na nga ya fondation soki makambo nyonso eza lelo boye eza mpona fondation nanga naza nango 4 nazwa kambongo gouvernement te eza mbongo nanga mokongo 4 soki lelo bato bafinganga reputation nanga ebebi eza mpona baprotege yo bato tu baokotela yo nga mpe na famille nakoki koloba lokuta te nga mpe na famille mpo nakoki kotika reputation nanga ebebaka bongo mpo na yo nasalaki 2 mois 3 mois nalingi makambo oyo sila na privé oyo bana kosalaka otinaka bato bomenasenga omoni fali biso nyonso topriaka bobalusi makambo lisusu poko bopesaka nga mbongo bomoni mbongo wana na bande kosala yango eloko te nde bokangi yango bopesa nano mbongo te boya na bapreve ya koloba bopesa nga mbongo ya fondation boya na bapreve aza te kobebisa vi ya baninga mpo yo oza star oyebani bato bakoya kokotela yo eza bien te qu'il faut monter. Allô? Alexandre? Allô? Ndeko mati wana? Allô? Bandeko nanga kia denkenda makambo oyo. Toyoka nanu awa. Makambo oyo ebimaki kuna. C'est triste makambo. Makambo na oseka kuda posa oseka. Mutulani abengi bino. Oh, Fisto Koloke. Azo négocier na mwana. Nalubaki bongo te. Nalubaki bongo te. Siko aba o menace ye. Aba o menace. Mutulai kaka, mutulai. Mutu soki na yo sakibela. Sorry, Olivia? Mutu nani? You know, lobaka ka kumbo, lobaka ka, how do you say, or lobaka ka,
Yes, or everything. Nazana moto te. Au moins, il va au même era. Parce que era, on t'a signaler bango. Quand bateau mobile, ma wanga naka. Bango bazawa te ko finir bango mu. Ba wanga ni. Bo se ena do ba MK pa do lo ba. Comité mobile qui est victime. Wana bango ba wanga naka. Taka ba wanga na ba wanga na kozana bango ba wanga ni yo ba yebioti. Bala basi. Olo baka que un tel a béni, un tel aux à la bref, aux à la claire. Ce que je suis de mon collège, je vois sa famille. Colette, vous avez un candidat fali, quand n'est pas fali pour ça ma cambo, qu'est-ce qu'on est zawana? Et c'est que ça ma cambo, Patrick, on le battait que non candidat. Asa artiste, il est Zéla la liste. Patrick, c'est la personne qui fait la fatigue, noté. Même aux États-Unis, les artistes. Moi, c'est que les réseaux sociaux. Ça se passe comme ça. Même les R qui va dénoncer Bassi. Pas monter à cadeau, place ne soit bloqué. Donc, dans ça, live, il va bloquer. Pardon. Donc, quand on a son débat, quand on va jouer à Kati.